Aïe, 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 aïe. Emilio Glorolangi, Panyamulenge perdu en Grèce, s'est retrouvé en Allemagne, à Pakatimbangu na Belgique, prisonnier na kata France. Ndenge nini kunako? Komba ya Yuda, boni. Oyebi ke na site na yo, na mona koma ochaka photo na yo, ha? Atozo lobela likamuni ochaka ya yo. Chokomaki na leader na yo ya Yuda. Boni, makamozo ke ndenge ni. Ah, magloglo. Mwana ifase. Atanga. Asilisi babomi kombo na ye. Te. Ndenge ni leader. Ozo cha foto na ye. Ozo konye kolobela ye. Munokwe komi yo kiloto eza pete. Mosukisi. Okobengela kombo suni. Ah. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonnette. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ajaja. Maglogo. Mwana soka leli nzala. Beta ye gogo na mutu. Ko. Yo leli nzala. O lela nzala, pas ma voisin. Mais non. Faut lela pa ya mami. Debatiki yo calme. Mais yo ke lela pa ma voisin. Alors. Au moni bi gogo, hein? Eh gogo. Ko. Tala. Ogosala nyonso bicha minene. Oza chimuke. Na lobaka na yo pe na repetaka. Na koshanze pe ide te po eza bongo. Pananga ozala adversaire ata muke te. Ya Karine Mokonzi la baronne. Ngemewa. Ozokango très bien. Hein? Ozala adversaire ata muke te. Ya la baronne. Oyebi tina ko bamisu bakanisa ko oza adversaire. Ozalaki adversaire ya Karine na kati ya Congo. Yo kana explique mwa muke. Batu wana basalaka erreur te. Na piaka bango pe foti te. Parce que yo otangaki na ifase. Ozomona otangaki na ifase baza okanisa nde YouTube esalamaki mpo na bato batangama na ifase baboma kombo na bango esalama mpo na bajournaliste bongo. Alors yango boanda koloba boye bato baye kobebisela biso mosala. Bato baye mosala na biso tosalaka boye te. Mosala nini bino wana osala? Mosala nini YouTube esalami nsima ntango yokenda okota na ifase na yo wana? Bon, tango ki journalisme banda po tango yo koti ifase YouTube eza yo kotaki na génération ya mais kuna boyekolaki YouTube ya mosala na bino rien. Sikoyo tango nde bespère ya réseaux sociaux balobi te na YouTube ba champion nango benfluenceuse na benfluent. Eza monde moko ba champion bali bakolo bisika benfluent na benfluenceuse. Ozomona. Donc batu wana balandaki maloba na bino YouTube eza ya bino yango yo
batiaki adversaire à la baronne pour la baronne succès sikoyo la baronne atangelaki yango te. Alors lokola la baronne na succès atangeli yango te, sikoyo bato oyo batangaki ata batangaki journaliste te ata basalaka yango te balobi fo tozala kote ya yo Gloria kobanda na bato bamema Karine Mokonzi na tribunal oyo kaka bazwa na mosala Frank Stemai Vincent Chelusi baloba mpe na monoko na bango fo toelimine oyoyo oyebi kaka kombo bakobenga bato balekaki na ban ya ifasi te to na ifase to na ina ou bien na peinture. Ozo comprendre ozo landa yango bien no yo Emilio po comprendre ke nga papa robo tango nazwa ko adversaire ya Karine te na tikala kozwa o te na kozwa o pe te ti mokili kokufa yoka ntina po monake nasala yango nakifa na ti kaka te surtout ntango wana nazalaki moto ya Grace Mbisi nakifa na tika Grace Mbisi. Alors pourquoi pas na ozala pour yo? Rien du tout. Ozala adversaire te otikalaka mpe kozala te. Adversaire ya Karine azalaki le passé pe bon akozala ne mpe ti lelo totieka na mawa nzambe Grace Mbisi oyo na otikaka kotanga kombo yo ozala te. Alors yo avantage wana ozwi mpo na bato wana bango mpe kaka ti lelo batindikako na makasi moleki kilo tala yo moko leader no ye wana ya Yuda odesidaki kotia bafoto ya bato te kaka ya yo soko ozalaki mama YouTube c'est bien soko aki la baronne mais yo oza eloko te oza même pas influent. Influence à Karine Mokonzi nde moto epompolaka yo tala ndenge ozwi bikoko soko oza mwasi sala ta analyse bien te mpo na ya Yuda pesela eta publicité ya soki loba ya Yuda 300 000 euros c'est quoi? Ya Yuda akute na uti Inde akute na nganji ya Yuda uti Inde aye na lititi ya kolimwa ya kolimusa baka basuki na mutu atekeli obi tekuteku alimusi yango ezongi pa na yo kuna matembele bimeli yo na mutu poni oyo osala analyse bongo te yaka oza ya kosila landa bien oza ya kosila na Grèce oza kosala eloko moko te mozalaki na succès na France ozosala succès eza te succès esili yo moko imagine na Grèce ozosala eloko te à part live no wana ya 10 minutes 7 minutes mabanga 3 minutes oleli kanziki 7 minutes mabanga 3 minutes okomotambola na Amiga lelo bosana na Amiga kuna ozalaki na succès mais awa wa sikoyo toloba succès eza te ozokende kaka na vague ya mopepe ya baoyo ya bakizengi toloba bien tosolola clair yo na Mida Bisumba nani aleki leloko loba Mida aleki yo na Essai de Panama esaleki yo na bakizengi bozobeta na mutu siko NK azosala tu akonza bino tu Raisa Pindi asalaki tu Raisa Mpungu
asalaki tu akonza bino NK akomo tiele bakal. Mama Kimpi abanda kokonza bino babukie makolo bakomi na rando na Raissa. Ozolanda evenement te yo tango zo boule mama YouTube Karine Mokonzi la Baronne oya vanda na ngwende na ye ngwende ninganaka te kweyaka te avandi na ngwende partout na poto tina kata Congo atikela Saratola atikela Apuchu ngwende te achande Apuchu na ebonga moko bakoma wana moto na succès siko ya bakisi nango na liboso ex moto na succès batiela ebonga yango wana asalaka tu ye mpe adondwa kuna na kati ya Congo me na Congo bakotie ebonga moto mosusu avanda adondwa koleka Apuchu parce que Karine Mokonzi nde leader mama YouTube aza na diversaire te à part Grace Mbisi matika pe Grace Mbisi ango musika kanisa na Grace Mbisi abimisa yo o loba bwakela o maladi ya mpese lelo bokoma na ye bokangama okoma koloba oyebi bisika maladi ya mpese ewuta oningo kobamba fifisiwa moko wa koloba te kala to koloba o moto mususu Grace temo mais lelo boza bien mo lobeza oye ezate en plus soko lobi ye ndenga kopapula yo mo ete po ye pe azaka na formation à la Baronne bawana tout formé na la Baronne baza bato à la Baronne akoko tse bonga wana vanda avandi fukama Grace temo fukami nguloma angulume banda kolela Grace temo bandolela alors bandeko Emilio atanga komba ya Yuda siko bien pendant 10 minutes kaka alobele bien total bomoni omoni yo naloba kuti bomoni kuna sikoyo okende kote nini kota mama Kimpi kota Raissa Mpungu kote ya pengwe pingila mwana suka savimpi pa NK de Masimanimba awa bozowela leadership so bokomo sa ndenge nini kosurveille bachaîne ya bato nyonso tala pingila tala Raissa Mpungu mambo asalaki lobi yo po alaki yo landaki yango azosurveille chaîne NK de Masimanimba mama Kimpi abengi ya yoki abengi direct po akata mama Kimpi ekatani akoti sima komo tuna sijeza nini mabengi rapide bongo pona nini aleba ibi sijete akoti ya siko abengi briskema nzoko akati mama Kimpi nanko bosomo wa leadership ndenge ezokende sima nango susu nini tango Raissa Mpungu asilisi NK azosala liso akitisa Raissa mena ba technique entre temps Raissa azosala to akitisa mama Kimpi ye na ba technique te mama Kimpi pazo clasher Raissa na ba technique te bazowela leadership NK sikoyo azotika bango de basalaka guerre ye moko soza akitsaka bango mena technique sikoyo bazomona kimpwaka naloba no Claire Emilio awa na poto oza kimpwaka na Congo bamonaki po bazalaki pe na internet te mais lelo oyo bakizengi basimbi makambo nazokosa Emilio naokosa te yo moko lingaka lise bosangani te olobango mbale bele vino tuna kini na internet olobaka bongwa gamuta lise bosangani te
ngai mutetela ke mafunge ngai wa chokolo mazomboro ngai mwana lulange wa chikiti mundokoto matekele paka ukunchoko melelo loba lisusu yo muta lycée bosanganité d'avance awa lycée bosangani la te awa lycée Georges Pompidou lycée Jean Verdier lycée Jaurès lycée de Liège o Manique de John atangate oya Manique de John ezaka na ndoto pour na lycée de Liège ya solo natalaki tous les lycées année Manique de John atanga photo na ezate ya mutu mundeza mais Manique te alors mes photos moi na Marie Misamu yali leki ariti Misamu alors yo ndengo zawana ozaya kosila lokola kaka la baronne bakangisa ina yo par hasard à partir de Congo yango wana oza na kelike bato bazolandoka balandako kaka mpona la baronne mpe la baronne mutu asimbi yo lisusu nayebi biso secret la baronne ndenge azalaka wana oyo eza nga nayebi biso vrai alingaka te yo sila apreferaka na ye grâce mbisa sila me yo te o vérité nazoyebisa yo la baronne alingaka ozala wana yo mpenza fo ozwaka bikoko ya malembe mwana soki ake kolia mpa bavoisin bete ekoko na motu ko yo kokola na bigogo ya la baronne motu ekokoma lokola molok ekoyala motu nguba lokola ya les grands molok nasoloba molok ya basiera basinatra bino bokanisi nini ya azalaka motu nguba te wana eza mama lokuta motu nguba eza nde molok botala badessin anime bokomona bien wana mpenza molok aka na de mutu bino makambo atanga na lobe eloko te oni bokende o ezokende pa ya nani mpo na tie les grands est-ce que molok aza les grands te alors yo ndenge ozalaka wana fo yebango bien bel et bien nabosaki koleka mina ya koloba me eloko nayebi yo lobela kaka ya yuda totala yo tondima okomi na leader mawe lycée bosangani bakizengi baya na posano te bakizengi bango na bango baza na posa ya kokoma balider na balibone bazalaka mpa na bango balibone mpe bakoma oloba en plus na balibone na bazozo ya succès bazali fayulu kala te azwani na la Chine mosusu champignon soki champagne d'avance bango tu bazala na la Chine balibone wana bafayulu bala na la Chine champignon bazala na la Chine baoyo tu wana tu na baoyo basala basite na bamama mapasa bazala na la Chine bango tu baarme lourd baki na la Chine na yo moko kuta emilio ere moko ma chinois me na mondi mokonzi ozali alors tia na motu na yo ozala jamais pa na ngai adversaire ya la baronne azali journaliste chroniqueur animatrice influenceuse icône et puis confirmé signé na papier monde oyo eza ye monde mokonzi oyo komisi leader ya yuda créé fabriqué façonné par Karine Mokonzi ya yuda aleleka kuna po la baronne aza na matanga bongisaka nsima na ozwa fese kotia pampex te soki tomoni okomi na mwa mosuni na nsima
ozo se protéger. Zalaka plat nengo zalaka. En ka de masmanimba. Zalaka plat. La barona zo beta bino fesse. Yoku te milio. Yo za plate. Yo alibaya. Tobanga Nzambe. Maman Dorcas Mbala suka na solarano, je crois, ils en a 2019. Na ebite po bandokende kotonga ngai ke na kata suki na vie soki nde nazo comprendre eza molimo nini elata ki po ke kotanga kombola nga na buzoba. Tobanga Nzambe. Maman Dorcas Mbala suka na solarano, je crois, ils en a 2019. Na ebite po bandokende kotonga ngai ke na kata suki na vie soki nde nazo comprendre eza molimo nini elata ki po ke kotanga kombola nga na buzoba. On s'y entend no to sola asusute banda 2019 Maman Dorcas naza kutu na numéro na yote donc ni pona selo kutu voice na yote luka numéro no kuluka. Maman Dorcas banga Nzambe na ebite ceux qui songi ko luka na lokuta ekindo kipezalaka soit disons za moi ça musem na Nzambe. Maman Dorcas comment ko ebisa batku banda ko sambelelanga Maman Dorcas yo sambelanga mukoni na vie si jo sambelanga za ta problème. Maman Dorcas wana posa mukilo benga yo bandi ba père spirituel ba bengo mère spirituelle la maman Irene no bien yo ko lokate Nzambalula yo sambelanga mukoni Maman Dorcas yo so sambelelanga Maman Dorcas sika vinanga s'il te plaît oza mukolo réseaux sociaux to comme âge moko soko se respecter te net na part nanga na lingi nanga ba problème te Maman Dorcas depuis 2019 to sola te sika vinanga na lingi nanga to ke kotonga ngai pona moni pe sentiment ni te genda ko memolo bakio ngana lidio ke la rafi wana lukunya ngana sito sola komba fi wana banda to botama. Est-ce que la 2019 fi wana tazaka na YouTube on dirait pas zalaka te pour depuis 2019 ngana sole la wapi. Maman Dorcas na regretter makasi ya mukili ya mabe na sali eloko te Nzamba la zo mwa to sola te banda to botama to tanga komba fi wana te sentiment ni les yeux bilobela ngo ya nini ya maladi to ya koloka na ndimi pe na mukili ba mitomane bazalaka. Oui, na ndimi yango eza normal te. Tika vi nango nom de Jésus-Christ na lingi ba problème te sans effet nanga esimba. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour na bakubali na kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba sa tolo la zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.